Ngana imno mboka te. Ngabota kisasa. Naza zaiwa kisasa la bika français na linga la sino. Na anglais. Na anglais na mboka. Siko jeune wana fali. Si tu so boya na bato wa pesa la. Abo wa fe no si. Donc alinga abebisa musique ya Congo. Et non la famille ya ba wenge. Ne diso ba la fali ke na famille agwepa. Quoi? Olomide. Famille on est raisonné et ça là oh yazali fali ba pesa kuna ba komo ba dikapuyo après yé lelo va expliquer ba tukena yé ayebi musique wenge sege mamba Congo sege c'est biso to dae wande fa ko sa génération so yazo ko sa batu à partir à 2000 si le poso mutu na 2000 abotama na 2000 akosi ya 24 et que bon alors tangu yozo expliquer batu et le mot musique yoko ba ga non boyebi c'est na bi fali yoko bima magaliga na ba santé za kana kisasa ya matokolo. Répétez ça. Na ba santé o fali a mbatize azalaka nonu na attaquer chali pop ezakate o ma magalinde. Balobi Kin France Télévision ne makam oza bezuta ba film bien otala ba émission bien Kin France Télévision ne makam chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi so to ba minte musalande makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wengebe. Yannick Wengebe donc doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique, masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pas ba congolais. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam musalande makam. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xW Kin France Télévision. Vous êtes sur le meilleur canal de l'actualité, Kin France, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Parce que vous informer, c'est notre souci majeur. Avec cette émission, Vérité Plus Plus, ici nous sommes à Johannesburg, précisément en Afrique du Sud. Awa, to sola mambo Italie, mboko na biso, makaba artiste et musicien, artiste et comédien. Tout en as confondu, mesdames et messieurs, mais c'est la première fois à la Kin France Télévision, on s'est commis s'abonner. Cliquez en tout cas et au sein de la mingi. En tout cas, à travers cette émission, vous avez bien. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous maître supérieur Izemila. Il va faire son entrée. Izemila, maître supérieur. Yani wengi tozongi sus. Tozongi position. Position ta normal mais ma bezali. Yango za biso za na besusu. Taga Izemila star wengi. Star wengi. Yope yani wengi biso to défendre ga. Moi wengi. Photo batela yango. Voilà. Donc photo batela wingi. Alors toi na jeune moko, na tanga komo na fali. Aza PD non nous. Merci. C'est la note. To expliquer dans ma cam. Na bisa ga yo no se ba yebo eto zonga we. Alors soki yazo linga. O détruit musique à Congo. Azo tinna batu. Balo ba no ye petso me ve rambo. Alors me ve rambo. Yo merci yo za na kisasa. Ok, tanga comment Magali Zamoun, les frères à boire Magali Zamoun, fali na bête à musique. Imbécile a pédé à fali, on a bête à non musique. T'es dans l'eau, imbécile. T'es on a bien, il est là, n'a pas de show, n'a expliqué mes frères Rambo, n'imbécile a fali. Donc, un individu. Ce qui les frères à Magali Zamoun, les à la maison mère, fallait avoir musique. Si on bimana, moi ça fait rien. Wana yaba fo débat wana imbécile bino na orchestre na bino na F victime soy F soy le woni wenge modi jeune wana fali sokobe mo soka sili to ebite soka sili papa actualité mon côté oyo kanga lokola ya concert ya muninga musique se boko mo komisa yango otindi batu na yo baya walobake no neti petona Liza pesanga Liza Sani Liza azem merci la petit mo tata wa boto Liza na bi kombo na yedi bana o bota to yiba komo na bangoti papa o azana zonga na famille père na bino bota na papa na bino yo Liza tata na bino si Congo zala Lumumba nande komia Mobutu papa na bino atika la zo salaire ate à $10 ti oh atika zo salaire à $10 po yo mo na chiki to bito so tanga onde alors ozoko ba ke no conseil ya faire batu ya poto bayaki baye ba futa bango sa na Congo na bata ba make up ba ezaku make up mo make up wana oye ko lango soki papa na bango azaka capable otangi senchi ya biye na Congo no chika be batangango ezaloka ba Mobutu sikoye papa bango kombo ezanani
soki fali mon papa bangaza incapable en tant que c'est chiki pas zo batanga chikité alors makamu o fali azo sala soko zoti naka batu na yo bayaka koloba makamu ya feri biso to bata wengi to protéger Jibe to protéger Wera to protéger Alain Makaba to protéger Adolphe Dominguez to a besoin wengi ezala wengi ngamono izemi la maître supérieur chef d'état-major général ngamono star wengi. Alors papa, batu na so baebi iso agisa sate biso botama Kongo. Biso utakinya. To bi kini bia. Ah, yo me veramo. Me veramo ambalo. Azembe si les afali mutati na bango individu fali. Yo soki ba gipede na yo to peso mbonga o sa ekola gipede na gisasa. Bilo bo sa afansi na kina. Oh, yimu mo kina ngonde koma na ye azara mizini ya beta. Abeti concerne 3 ya arena a. Toi nana abeti yango akasa na framo na so baki ya na ba kinna ya ba gipede to ebi yango te so pesa la nini ya kasa ba zo concert na ba ocha yango mais concert na 2023 malheureusement concert papa concert depuis o banda ko beta na vino so disant beta concert so ki batu ba ka na ya ba saiwa ezaka ba africain non o beta concert monte munde na kota kati asante papa bona ba ndoko sa dans la musique na kisasa individu totanga comme on fali pesanga Liza papa o abota yo jana banero Liza yo papa bino ata puso mo puso na Kongo ndeto mona lupango musu ba masa musu ba ata ba puso papa abota pesona Liza na speaker Liza na zongelo meve rambo ni na zongelo pour la mona ba ke politesse Liza conseil artiste le rôle à faire to protéger ba artiste na biso voilà masa wana kaka fali soki muninga omo soki muninga sale loko ozolinga ka eloko muninga sa se oya yoka ezala ki likolo papa musique oke nangwa musique oke na nengo te biso sko to ba kinwa précisément na kisasa to ebi minoko mboka te to botama na kini pesi na ngai yo soki fali uta mboka yo za mo akizite na bato bandala o komo muto ke lo bageno merveille ngamo asa misala petite wana konda so ba uta biso ya komo ezala na yebita comme na eta azoba yeno fere moi si na ye fala bima na papa biso so mo peda ke orchestre la bano quartier la terre orchestre basi ezala orchestre basi répétez ça eza mama basi ezolanda ndenge kendaka yende ngazana ala musique mongote oyo omonika yo individu pede fali sozo continuer kaka na retoucher wenge Nengo tinda peti wana sayari o babundi wana pede mswani persona ni Alexi Wech nenga tinda e aboya makambu Jibe na Wera basala na batabule basa papa to biso to ba mama na banoko to ta bakisasa papa to beto deza ya musique na wana musique moko te oyo beta biso to ndima po avoba ndima li banda fo kisasa ndima babi famille c'était lié de papa famille c'était lié loko moko te papa ba ndima musique ndenge ni imbécile na mama musique oh ata betse loko ne bien biso to ndima suste to ndima te ndenge bene musique na génération musique be bate bino mo mo te chronique parce que musique eza le seul musique tata musu na président ya papa yo ba bengi bala mesa moko ata papa na bila yo biso ga mboko to uta Michael Jackson isani seke na legi batutu na tange na biso za mboko yesoki mbesila so ya falian wana na bandi musique ate zeko vi aya na bango ba mema premier voyage ba mema ezaka fuisi basala studio art bazo kora ba ya na ye ba soleil batikala sota isanta masana oya avantika sebo bezu afali 10 ans retard sota elongino lela et là sa place famille a uta ya famille ya pasi makamyo sa pasi abetela même lelo abongi abongi lelo montre pour na yebiso ke no vesili oh na yebiso ke no vie esili poto na course mutalegi mutata na yebiso ke no musique yo zo beta et continue ti 2030 ou bien ti 2035 oh atiko mbuye ba to biso uta ki sasa biso to mama musique soko zo toucher ba wenge ba Jibe na ba Wera ozo toucher ba Kofi ozo toucher ba to ba kufa ozo ndima ba to papa ba gipede na o sala na o komisi musique o tindi batu na yo ba finga batu bazaka libanda
petit Liza, papa n'a ta pousse, ta kiti ya bien ba kopa les ati. Ba fi ba papa na wese souffrir. Te biso ba souffrir. Papa, c'est le baba ignora, ba bebe lo robote. Tous les musiciens aya awa azwa quoi? OK. Toi là ba ça awa, on va pesa ba musicien bongo ba kenda kuna. Bo ba fulisi bo souffrir. Et wana baba ignora personnalisa makamalo bana ba jeno ba lo bana ba se bango ba sumalo wa wese ya ba coup direct. Papa, Congo na wese bien ati. Scopet yo nabi ngana so ga ma personnalisa. Na finga mboka te na speaker muto abimazi. Bona na uzana ngula ta utangula. Te Angola na wese ati. Batangola no ba ka tanga china fisi. Wese zata personnalisa. Wali boma. Soza chel salagi chel na F victime. Soza c'est la palais ou bien c'est la visa pour y retoucher. Qu'est au fait batu ba personnalisa papa on a boté lisa to biko bona ete. Bozala fo wese na Congo ya shebino to bito so ba lupangu so mo fute ba. Te na swike palais na bango. Na yebi sasa bana wesa bien te bala va iko soko yebi te. Oh, peut-être bela ko na ka sabia. Ye lisa na kuinwa. Ko ye a reçu ma parfum na sasa. Abizi là 50 ou 100 dollars que peut parfait. Moi analyse. Ah, oui mais c'est moi na yango la yebi so ke na omonika ye fali individu. Masa yo pede a fo jeune. Wa maman na fo jeune génération. Fali merci fali. Na Macron et ça. Te Macron konta on appelle ça exemple ngala ke ko faire tisha mama fali. Biso za dela mboka o. Ye fali biso to ke yo papa c'est wenge c'est ba mo baby là. Oh, ye ba ye na to vota mona gisasa to ye bifi na ye. Papa na bango so azaka chela mobai to ebita. Abota so ila ba se bele mama ba se retrouver le pan en famille. So ila makelele. Ye to mona na bide kuna bala banda la wonde ba kumisa ga so iba ya sa ya woza mona banda. Ya bi bandal o ya gisasa. O ya balombo. O ba pepe kale. Alo ya chia so fali international. À part Paris. Pour international on est battu so mo on est compliqué dans dictionnaire. C'est de à part qu'on met à Paris, il y a bêta. Bêta les États-Unis, États-Unis à bêta 54 États. Les États-Unis. Ah, il y a tout le bal qui sont on a papa na bi na yo. Azokende ka côté basaiko basala papa toko sana raté to yebi. Yeso mo roya awa oche elongi ya fali awa obezo beta oche computer tickets oisi basila fika bano tuna uzis bayebi ete bawo fali bayebi ete bayebi ate abarene ze bele beta apa pas fait nos imam na nyutana na captain beta place mo chete mbachela place mo adimi eza basala papa to yebi ba musique ma te fali so beta arena auton disango fala to na betina ngakutu arong ngalulago tuzana ya il faut boire moto tuzana awa tuzana abi verita mboka OK vous comprenez akoza ba 7 ba 8 ka arong monimo na otanga ko ngalula voilà siko esa ko ba keno ba na ngo o azana ngona dans l'équipe makomoleka de musique est profession et loko baleka mutute oyokuta musique yo ça la guitare lo nini yo CP nango te pas fali ne loko tout pas fali dans CP nango te pour imbécile individu oh nani yo c'est congolais so de asa musicien congolais poto CP la na ye to na mo respect mutana besoin balar na zati mutana besoin na ete makoko tumuke akekuta ata na président Joe Biden bakuta na bango na rien à voir nous les yembaka ka voix na to sepela na ye to sepela na ye po banda beta musique à Congo alors soki ya to cha petit Lisa ache mwana na Alexis we chikendo lega keno Alexis so benga faire musicien muki owe musique owe fallait imbécile to so la nan ndenge balobi ke na concert ya Edides affaire ba make up ba mikolo ba lekaki bata ba aja mikolo bazalaki wana fort za solo amoi ba mikolo ba lekaki to na concert a faire gola alors soko mocha musique faut ezaka ba age ozomoate soko mocha musique na ba age okomo luka na public ye okomocha ba age donc c'est mutu wana na Congo bon na ebizia ya ona bino aza ndule na Congo jeune wa fali répétez ça musique aza dinda
a créé eloko moko boye soki moninga sala eloko ye baba ya bacha na zo bate niveau bacha eza niveau ya étage niveau de ce niveau pas osuka na Paris partout vie na tout star non na mona été place à star à monde place à star tout o asedinaga ye pasa la magamba star o ya mi benga soki danser wana mamba star ne to mona yeda non ayuta na pididi bakena Miami kasabi kuna zara mamba ibedesi sozo ki mabala la mais akebana ya akebana ya musique Congo ke boita yo sozo ke na musique Congo ndega yo simba ngwende papa ezana mutu moko ta simba succès ti akufa za la raté donc yo ko ya raté la musique ba ke no yo no zo boye o tindi batu na on pesa na ba visa oh papa Macron mandesi la répétez Macron mandesi la oh manda suka Cécile si on pesa sur visa Babiso bosalika wa 20 na nino avec affaire yo ba pesa simplement 5 visa ba pesa yo ngakuna liba pesa visa te o yimbalika yimo so yima eza le part oh ida walinga te to chama ngambo no zo ba na fali baya ka ochaka yeke no papa to beta miziki ya jouer ekebeta mana Suisse eza ne logo moko te ko lobaka ye ako manzambe azwa atire fe mundu kiwa so akufi awanda santi pe bazaiwa ndi bazaka awekete la bane ozaka na kisasa awekete bana na mwasi na chelu wana chana pane mecha numanda kuto tolo ba réalité ye pesi wana soki me azacha pesi wana nini yo ke lobaka no pecho me fe rambo imbécile azoba no fali abima na magali papa c'est que yo za na kisasa ta il peut bouger pas mbaté parfois to kaligile fali fait magali fali na ba misiki magali ngazana ni comme magali za mundu petit sabota fait ba mapasa wana fali ba ni misiki bana lo wana ba masolo to beta sigo yese sabatu ke no fali bimana mo sinai na mo sa fait petit sa boke bana bino ya continue. Petit wana soki Lisa Queen so ba proposer visa alo ba manga mona bango ya ba concert ba te tali biso te ba kende bodo mais yende ezana e ba no papa o abota Lisa to yebi yote na kisasa ana problème a kaleson elongi na ye wana ndenge ba biloko alata so ba kabelo so biloko nini na bite so na mobile na FVT ma akoza na mobile soki bazo ko accompagner agenda ko ba audace papa o abota no Lisa ana panete to ebite so dans le pango to ebite soki asumbaka ndenge nini oza TV bana baota la biso papa na kisasa se ba Lisa na pena yesa bakoza na wesa bien mwana wana po yake ba abi na Congo de pesa la Congo salaire $1000 kuti za na ya $500 pesa wati misano na Congo sa te siko batu bangade na no bazo ede bino batu ya kisasa na ye moko kuta zo luka a rêver na vie na ye petit nga ode poto osa musala na ba pesa ngope po ba no libanda te na Congo ku salaire $100 ezati papa wa bote ta kolisi bongo ata $100 zo na vie ata pusu ya pa mana velo basana ngota bango bana le pont baza bien mo vie peso mo makar petit ye mamaka ye na Congo papa mne pusaka bana famille ata mutu moko ata na ka petit nga Lisa azati bana faux parler bana faux bana maromoza tawa okenda luka vina ngole simbazi répétez ça akenda luka vina ngole baboti sa ya désordre soko zo luko boko la bana yo na kombo ya feri petsa nga fali ko sayo azo bana ye mo na mutu no awanga na place auta bana na mo halo la batatu ebo yo succès na silas ko so succès fallait sigio sala quand même bon reconnaître que ça succès te azana succès te to reconnaître succès o bango o ya cha ba wario succès ngo ya web to ba succès na ye pona ba wario na biso to ba ni warrior to ba ni ba golwa biso to protéger wenge na musique na ba vie surtout izamila a protéger ba vie wenge ne makaponga moko na no wenge ba mise mso bino mso wenge ba ndo so pa da bulu kuna ba minyo abamba ki ne pa ye minya ba maya to beta ba mbata angaye mba banzemba jibe awa na 2018 sablo mwanengwa 17 ou 18 17 aya awa takaka to boya yemba azoki da bambata ayemba azoki ba ayeba bless kala voilà petsa na binyo ato beta no bambata siko sozo manke
yo mono danser papa o abota mignon na yebite soki papa basali yo nini te na zongela la famille na bango ba incapable yo sala bango ba koma ba musicien ba kena ba famille ya ba wenge ne diso ba la famille kena la famille agwepa olomide famille on est raisonnaye et ça là o ya zali fali ba pesa kuna ba koma ba dikapuyo après hier là va expliquer ba tukena hier ayebi musique wenge sege mamba kongo sege se biso to dae wande fa ko sa génération so yazo ko sa bato à partir à 2000 si le poso mtu na 2000 abotama na 2000 akosi ya 24 et que bon alors tangu yozo expliquer bato et longo musique yoko bo bageno boyebi se na bi fali yoko bi mama galiga na ba santé za kana ngisasa matokolo répétez ça na ba santé o fali mbatize azalaka nanu na attaquer chali pop ezakate o mama galinde ce qu'on fait déjà abetaki dana wenge alongwe wenge kabwani azobwaka magali yozaka musicien se lelo zo bisa ba petit merveille ramboge yo fali azoba bagipede na bino mbuye bino tetsa bagipede na bino voilà la moni nazo obligé émission faut to si ça ba si sangote ba ben merci bango po speaker bango musique ya Congo faut te protéger wenge eza patrimoine faut protéger wenge ya de sali batu na génération o ba la idéologie ya bon chic bon ça faut ça la vrai faut ça normal papa emba ba na idéologie et simba yeso mona wenge les gars na TV ne bando ça la succès na bango bando ba finga moi ça papa emba zaika mutungu ba ekenda bongo nanga ni musique lelo ozo expliquer batu histoire bien té na ye moko leader na bango bazo expliquer ayebi histoire ya Congo ti ayebi ni histoire ki sasa so disako la bandal makelele ba bandal ngo ba biso to yana to na so be fali ngo te to mona ka vie kofi famille agwepa yogele mawa e bimisa yi awanga na bango skosia na nengwala jeune bena nengwala ya ko kumbela biso ba kino to ri mino kwa mboka te po so to ba 100% kino to za te ote na uta muji to za te to uta muji melo ba chilu ba te ngana mino kwa mboka te kino ngabota kisasa naza zaiwa kisasa la biga français na linga la sino na anglais na mboka siko jeune wana fali si tu so boya na bato wa pesa la abo wa fe no si donc alinga abebisa musique ya Congo abebisa musique ya Congo to protéger ka ba wera na ba jibe to protéger ka ba fe kofi to protéger ka ba ve tabule ba kufa ba ke fala le ki jibe tu be sey ba ba ke fala zo mo de sali sur l'automne PD ba bi ma ba mena na fali ba bi ma ba omoni ba ki eloko ebebisa musique ya Congo ezaki PD wana we obiso kola na kisasa mamba ki PD zakatia ezaki obatama ezakatia na Zimbabwe ku tuso ki PD za ba boma bangwa sko komi na mboka moko boyo za musicien omwe na makambo ba biso poto komisa yo boye fo Gaston Dodo na masoko oza TV papa eza TV te ko kata yango te ye anima papa soko zo abeta muziki po aleka batu comment on met musique pour les gars jibela wera comment on met musique pour les gars batu tu o boya sima bandimba bangote bandimba papa yo so sa makambo yo taba fali pesa message pour na suka pesa message eza nini na ba kongola ba otalo suko pesa message bazaiwa ngona mayo wana fo jena papa message aga masana fo jena individu imbécile yo fali yo mato yo génération ngo papa keba kisasa de sala yo ya potote makom de sala yo eba ma ambassade pesa mbote to kabona merci beaucoup Izemila maître super pesa mbote pesa mbote aga na remercier ba oya ngai dasema gombo da kisasa Jojo à l'Italie toujours un grand frère propre na mère palin souci mais nana méchant to kutana souci. Voilà, merci beaucoup Izemila maître supérieur. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Les agressions pour la maître supérieur, mais maître supérieur n'a pas bien fort, n'a pas bien marqué. Donc en tout cas bateau les agibolimbissaye en tout cas donc on a quatre na compte émission yo
Vérité plus en tout cas. Nous avons 5 km Izemila. Maître supérieur Bolimbisi. Merci beaucoup à maman Mimindouma. Merci beaucoup à Venabiso, Firenze, Lausanne et Narata Lausanne. Mais Lausanne, merci beaucoup à tout le Rabiso Pape Swag, l'artiste. Nous sommes arrivés à la fin d'ici là. Portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision Nemakam. Osa bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision Nemakam. Chaîne Moroya Kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto loba minte. Musala Nemakam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge Yannick Wenge Béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba Congolais.